Salut chers amis internautes, bienvenue dans votre émission Baoutawapi, Nakati à la voix du peuple, une émission qui vous permet de voir l'histoire et à Mamboutali, culture Nabiso, que ce soit dans le monde de la musique, que ce soit dans le monde du théâtre, dans le monde de l'art en général, Bastar Nabiso peut se distinguer dans le domaine, monsieur Tomekarampe, Kozonga na moi Sima, parce que bien peuple sans histoire, c'est un peuple mort. Donc il faut que vous ayez Masolo ici, Kayouta, pour que vous ayez tracé futur Nabiso. Et chers amis internautes, vous savez que déjà il y a deux émissions tout ça là qui n'a le basiste Pinos Oyo a évolué qui na groupe il y a Viva la Musica et pas il y a V Papa Wemba ou Ati Bazo Ati Asika qui assez beaucoup Tikabiso depuis mois de mars. Pardon, mois d'avril, le 24 avril, tout ça qui deux émissions premièrement tout le bel qui a expliqué qui biso naissance il y a Viva la Musica, naissance il y a Victor et Eleison. On a deuxième partie tout méga pegi ko méga pe au côté soto yeba évolution à vie il y a Victor et puis ni ça là que Victor et Eleison et si la bonne Panzana et nakati ya lisolo na biso a prometa ki biso que akobete la biso kusu sur lisolo parce que bon batumi balobaka nouvelle écrite ezaki orchestre ya Redi Amisi papa Mbabotolara Redi Amisi orchestre et toye barapenza te histoire vraiment ezaki nini comme yé azali bongo bat oyo bane ko faire partie na lisolo yango tulongaki to megape ko recourir pas na ye et puis lisolo etali ba leader tout le monde lelo tango kala masolongo ezalaki penza te mais depuis un certain temps lelo tout le monde ba jeune et tout et arbeta moi 2-3 ans l'orchestre après comme na posa ye comme leader et puis ba benga président phénomène yango ki leader et banane parce que toujours ba na ba surtout banika na troisième génération toujours ba na ba Zaiko que mon Zaiko baza tout baza ensemble toujours balanga langa star baza ensemble toujours il y avait des orchestres toujours mon orchestre ça à ta tête affiche ça mais mon colo orchestre ça tout le monde a bien que mutalamgi na tongo alobi na sali orchestre nanga na ba nous recruter ba musiciens da bani dans les néants or que tunito ba suko nani penza a initia eloko wana pour que tout le monde to benga lelo au leader orchestre bon c'est une façon pour na biso to découvrir histoire et une fois de plus na yambeli bino le basiste Pinos Oyo lelo avec qui est Toromerape ko solo la masolo tout sans oublier que tout ça nakati ya Flat Hotel PL en Poiti le Tonadio et pas il y avait na biso Poiti ou azana micho na libanda mboka do tala biso veut Poiti vraiment donc tout ça la flat na ye awa flat moko ya propre flat moko ya bien ou ils ont ba confort ou soro yo kuta bande na biso ba si bazar ba chaîne GK ba Jean-Phi Bofanda donc bande on a biso basi bazar ba royamba bien ba chambre ya propre ya keza bien baza pe na salon moko ya restaurant ya kitoko donc de bozolinga boya bakini kala mingi na 4 cas ya vacances pensez faire aussi un tour ici et au sala biso bien sans plus tarder nazo sala appel à inviter la ngai ya mokola lelo le bassiste Pinos. Bonjour. Oh, bonjour Vincent. Bon niveau boni masolo activités okene. Bon activités okene bien ndeka maman to le cas tout ça na ba day pour na biso day na necessité on vient kenda mais na mitema isala ka net pour moi que chaque lundi pas na après ça un jour chaque lundi na comme la na palais to solo ba masolo ba idée ba ni wa puis vient na banda quartier donc ninga kenda na mona ka net voyager quelque part to kutana ka net to kutana ka lera ko ya donc souci ka za bon tout ça na matanga quoi ata ba 40 jours on sait les kana qui mais pour nga ça na matanga à part ça ça va voilà. À part ça, ça va. C'est vrai, au lieu de vient nayo, vive la musique, ezali bongo, et l'oro bimisi batubele, ezali orchestre oyo des années, Torobanda toujours que le belango. C'est qu'à lire référence, il y a masola musique na Congo. Mais tu as remarqué que depuis Via Koufi, masolo jusque là, pena toujours ba position T jusque là. Yo étant que pour ça ils vont faire partie de la Viva la Musica pour ça est-ce que bino ancien il y a Viva la Musica vous avez pensé à quelque chose pour l'orchestre na bino to masolo zaraka moi na bwana ibel pour na bato pour na Viva la Musica bon pour na penser à Viva la Musica na lo ba que bon penser à Viva la Musica mingi bazala na bango awate
basaba na poto lisolo mo bene ezate lisolo ezaka na groupe oyo papa mbatika nouvelle écriture nouvelle écriture quoi ndé lisolo bango nouvelle écriture mtezo continuer biso za na to ko ba conseiller moni ba age na biso yo to tika te so ba conseil zali ba ra ko toujours pas na biso vieux moni ni vieux moni ni to na solo mo boyo assise pesi ba idée pesi ba conseil nouvelle écriture ils ont continué nango pour nos anciens en tout cas le mot de ça matin nouvelle écriture ils ont continué nango mais pour ça ba aux amutu faire partie na vivre la musique vie na za vivre kati même ata nango le beaux concert ba royer ba structure nango na mitu za nini qui dirige vivre la musique en ce moment. Bon avant na bana nous na pesa na mbotera nous na batno surtout oyo avant na répondre à la question na batno surtout ba landa biso na pesi pesika nyoso bozali na pesi bino mbote particulièrement mingi na chaque sombo le commandant na mwasi na ye mère Kabibi mama na Yohan na masa na ye Igo oh pardon na masa na ye nani Kepa di Weston na mwasi na ye Caro de Monaco na pesi ba mbote ya trop. Bon na petit na ngai aneka aux États-Unis petit Padulanga na masana igoniati Padulanga na mwasi na ye mwasi na ye Ani ozomona bango nde sikoyo baza pena ba bureau nanga kwa bureau nanga na Suisse puis bureau nanga za na nini na États-Unis na bosanité Ani Bosenjo na kati ya Genève na petit na ngai Bodina wana olinga continuer le po mama banga ba tumsu e déranger donc on répondre non mabanga monsieur yana aussi te wana zo mabanga te na pesi nde ba mbote pona banda particulièrement na batuana nanu po bango nde bazo soutenir masolo oyo po etambola malamu kwa bon ndenge za wana mutu onga na yebi azalaki kusala na bureau au biso to tikaki ya nouvelle écriture BG de Sala paix à son âme mona paix à son âme yi pa ote ko kufa après mort de papa Wemba paix à son âme donc tisikoyo na yebi na nte penda so nani mutu aza tête sikoyo makamona me na yebi groupe orchestre ndenge za wana nde papa batikaki Tosha mutu as un chef d'orchestre. Yom tazo diriger groupe wana ndenge bazali wana na petit bendo bayaki na pompon ayaki azonga bendo pe ayaki baza bango surtout ensemble. Donc chef na bango Tosha. Voilà. Question d'actualité mo na ngina tuna yo avato kota masolo na biso Koffi Olomide o azali bongo pire petit ya Venaye papa Wemba avant Verdaye bazali na moi ba conflit amike kande zarayana leki na kati ya famille baswa na toujours ezara nango mais esali ke vetia dae réconciliation et sila bon ko sala maté tout monde yi ba événement nini le cas qui na matanga comment maman Amazon azaki ko réagir contre même Verkis et après tu auras qui pas mon match à la moine que papa malwagi na liwana yeso gi de leur Koffi et Koffi na Verkis bacha makoloté tout monde epeke Koffi ya gité et après fallait Koffi qui ne na cimetière pour nous vie na yo moi atika mon frère baboya ki yango to mona balete ne tambla na internet et na dernière minute to moni Koffi Olomide asali nzembo petit aussi o ya rendre hommage na Vienaye par rapport à tout ce qui s'est passé tant yo mona ki nzembo na impression na ezakini bon impression na ezaleka obi la vie vision surtout dans Nzambe so Nzambe tende to zate Nzambe mutapesa kanza mutabotolaka omoni le musuto ozala o to solo la ate to yo kanate o petit wana vienne ba yo kanate exemple Koffi na papa mande ba to yo kanate est-ce que ezali benati na kati ya mutema penaki wa ko boma muninga te yakile musuka ba concurrence na côté artistique pona nga étant que musicien artiste na ebi bango banda kala nga na Koffi to za âge moko papa maza vienne na biso Zomona papa mbaza vient na biso nenga na yebeli
papa maloba mingi te ya de nature so kutu bovani na ye bomona so ozoloba te mona bovandi ka boya sepela mutu moka ye wana zobeta masolo ya loba mite bokosala msu 10 minutes mutu azoloba te so yo bozoloba te dozomona bo azala na bakanda na ye so asilikile mso mona aoyebisa yo te azo agir mpe na ndenge ne kama mayeme na ndimi te ke papa mbati ndenge azalaki wana azaolingani kaka kofi aapprochaka ye lisu te ozomona makambo ya miziki bazala asu te me ngai nayebi ke guerre wana ya bango mibale nabenga yango guerre eza kaka guerre ya kilider guerre ya nani yango le premier mpo na nga ndenge na étudia bango ndenge nayebelaka bango ndenge totasala na bango esika moko ndenge nayebeli bacaratere na bango mpo na nga eza nango ya motema te kenima motema te bato bakomprendre yango te bango mibale eza guerre ya kilider. Tant on mona lelo asali nzembo wana tant on mona na télévision isalaki oneni après tout ce qui s'est dit tout autour ya Koffi Olomide après liwa papa na félicité ya trop pour fallait kaka so asalaki yango te anga banzalaka nelo mona motema kaka hein izo salika pasi donc il fallait kaka ye mango kaka po bato bayeba ke likambo azali nango penza tina motema ta ko pe ko boma papa wemba te ako sepela pe liwa ya papa wemba te donc il fallait kaka hein se défouler kaka ye mbata ba pekisi nini anga kasala ngo kaka et puis esilité ti omona ka bano soka bano sa so banze mususu ou bien na mama solo musu abana otanga ka na vie na ye abana otanga ka papa wemba po ya bani musique ba papa wemba mutali boso pesa micro bo ayemba na podium eza papa wemba eza papa wemba ya zalaki na nu fanatique ya papa wemba azo comprendre pas bana kamba abana komza banze na pesa papa wemba alingaki na nu papa wemba azaki na nu idole na ezaki na nu papa wemba donc ekoza tina mutema te papa wemba pesa ye goût ya kokoma musicien. Voilà. Papa m'a tapé goût comme musicien, donc ce n'est que Zara signe la reconnaissance au Koffi Olomide a manifesté dans mon petit aussi dans tout ce cannabis moi Koima par rapport à Zara reconnaissance vis-à-vis il y avait naé le bassiste Pinos Ozali Moutou au servir mingi na musique ya mboka na biso na orchestre ya puis la musique na Victor Eleison. Victor Eleison, dernière minute, il y a des poteaux, parce que nous sommes nakin, et après, on comprend que bah qui ça yo, bah ligne na bango suyote. Yepsa biso makamie le kana nasima. Après Victoria. Victoria. Qu'on a yo poto betati masula ba nouvelle écrite. Ah bon, après Victoria, neka ba kendeki po ke salba iranga bonde to ke boye. To tindela yo prise en charge pour landa biso. Voilà to sto betango ba comprendre que o ba sundola donc ba sundola na ki. Ah asala ka ngote, ba sundola nga na kin, bango keneka na 91, 1991. Na fana ina ngai ti boy koma ile msusu papa wemba asinaki ba période mo papa wemba asinaki contrat na brasserie moko awa. Asinaki contrat na brasserie moko awa. Alors soko ayi aza na besoin ya ba mise pour ba accompagner abeta ba biloko ya ba libanda ya ba terrain wana pona ba comme ba promotion ya ba masanga wana. Bon na moment na ndesko ba na utiliser ba mise na ye o baza ko zala a ba travailler na ye. Omana alonga pe na za parmi na za obeta mingi na ye. Kozonga epa parce que bino bolongwaka na Victoria bokina viva bosali Victoria parmi ba tête d'affiche ezalaka yo na kester siko tango ingo zonga la vie vers ya mbora mbala moko to ezaki moi passe pour zonga suna mtema alors que ezaki muke mpe moi trahison vis-à-vis na surtout kozaki petit na te moi yango na sa trahison te moni yango nazoloba lemso mona lebo yo kester azofinga papa wemba azoloba bona bo azakofinga ngo kapalo bana mnobo côté artistique côté makambo ya musique mais na mutema te po biso na Victoria papa wemba azalo ba Victoria amona ngo za viva azako beta na biso awa obona to beti na yepe concert sila kei to zupe mo bok to pese mo transport to pese ameli pe mo bok na yena batu na yo yana ba to aka ikutile mso uti poto ayo mona tini maloba na za samedi na veve santerre to bongsele pe mo place na ye ayepe na batu na ye avandi ba servir ye bien ayembi pe banzembo ngaka yemba ke tina poto la ngeko se sale na poto aho ya tina Victoria zo yemba to zo sola na biso to sala na biso bien to sala na biso bien ezalaki nango ki ennemi ezalaki te malgré que zera o lo ba mabe po na ye
azoluka akilider ne côté mama musala ozomona eza ba stratégie moko bo mena mutema kuna ki ennemi ezalaki te ndeka na lobaki mpona kovina papa mba donc ntango na ngakuti nayebaki yango te so nakende eza mpo ye mutu abengisaki nga ye mutu abengisaki ngai ntango azozwa bamisio bazalaka na ye mpo baagremataka basoire mpo azoya mingi ye na stino na redi so stino ye te ayeka ale mosu na redi me mingi baoya ye na stino omona azwi debaba na cha azwi ngai azwi Gauthier Mukoka fe Gauthier Mukoka pe sonam Gauthier Mukoka azwa biso bato ya kala wana mpo esalaka viva kwa tuwana ezalaki viva ezongi to ezalaki nzonzingi ezalaki nzonzingi mpo azalaki ne esale na poto azalaki mpe na viva na ye mpe na poto alo soko ayawa eza bacontrat na ye le mosusu moya me bamisie nyonso eza te abike tel bazaka na soko ye autilize biso kaka nde sikoyo bandaki kotravaille nde sikoyo emploi du temps nanga ezalaki sikoyo na bandaki kotravaille na ye mingi nazalaki nanga na orchestre te ntango basalaka filme la vie est belle oyo banozaka na viva to oza na victoria la vie est belle biso oza déjà na victoria te ebandaki toza na victoria epuis lero bayotika ngai tozokutana na bamoma oyo nazoloba wana sikoyo nde tournage wana mpe eza kosalama naoserapele nazalaka na tournage moko ezalaki na bakino tourne na Saint Jean Berkmas côté ya école de la navigation wana papa mbatanga wana te jour toyaka wana na bakar toye wana ti bakoti ti na kati ya classe au banc avandaki nga mpe nazali marke nakotaki na filme te mais nazalaka jour yango nazalaki jour yango voilà donc ozongi na viva ozobeta banzonzingi après bon ezalaki bongo wana obeta ti eosalama mpe na bane 94 nakanisi redi ayaki kobimisa album na ye ya Prudence loka papa mazaoya biso redi mpe ntango aya mpe na stratégie wana ya asala promotion ya album na ye asalaka nde papa wemba aza kosalaka kozozozozwa bato nde sikoyo toyokutana na redi nde tobande kosala nzonzingo wana nzonzingo wana papa mazo évolué na poto bino koto oyo botikali banzonzingi ya so musicien moko viva ya azwi bino bosali masolo naissance sikoyo ya nouvelle écrita esalamaka ndenge banda mpe kaka na suite kaka ya bandenge wana redi ntango aye na album ne ya Prudence wana ezalaki ngai jour yango ezalaka un dimanche nabimaki nake église ntango nauti église nazongi na ndako bayebisi ngai na bapeti na ngai ke bato moko bayaki awa mibale Pesho Rodrigo masa ya redi na dona moko azalaka garde kura papa mba na viva boye bayaki koluka yo awa redi mutu atindaki bango kutu batiki note oyo bapesi ngai note natangi note ke biso mutu oyaki redi atindaki biso aza na besoin na yo alobaki toya kozwa yo mais loka tokuti yo te aza na besoin na yo lobi lundi tokutana à partir de 11h midi na ba 10h 11h na la samba lero ezalaki na nuwera te ezalaki ya Ben Yamabo tokutana kuna alo lendi yango mpe lere koki vers ba 10h nakei kuna to nakomi kuna namoni bamusicien ebele namoni bamusicien ebele na comprendre oyo ezala nzonzingi redi ye moko azalaki te. Après quelques minutes, il dit à Koyat, allez, tu vas nettement moi réunion, avant de expliquer, awa, non ça l'orchestre était. Nous avons rassemblé pour album nangai oyo, nous avons promotion awa, nous avons producteur oyo, a produire nga awa, to kende tiba braza, tiba pointe noire pour la promotion ga album nanga oyo, il y a Prudence. Alors photo bana ba répétition lobby mardi. Na groupe nous surtout nous awa fo mutu moko azala neti chef poto yo kelaka ye mutu azoloba boye lobi boye na boye ndenge ezalaka kaka abi neti oyela biso nyonso tu vie na biso pinos ye mutu aza na expérience bamakambo oyo ye mutu azali chef ya orchestre te nasali orchestre te ngai naza musicien ya viva la musika ezalaka na poto azoprécise bien nasali viva la musika nasali orchestre te na réunir kaka musicien pour musicien mi peut tourner on a pas exemple na ba groupe na bango on a par exemple ya Manda Chante azalaki wana feu Al Pacino pe sonam ye pa azalaki
les Ronaldo manda chante azalaki na El Paria Al Pacino azalaki na pa ngadiadia azalaki pa ngadiadia chanteur monsu bonani Babel aoza na azalaka na Victoria Boye awemba pe na Tambour le Valois Titi le Valois pas Titi le Valois bon Gauthier Mukoka pe azalaki a 5 qui biso quoi albi ezan nzonzingi c'était la homo ezan nzonzingi to bana répétition lobby chef na biso Maître Pinos allez to panzani pet allez lobby na to yi mardi répétition mais tu bien silmara allez to bandi ba répète to bandi ba répétition et ba album mango ya prudence wana to bandi sala ngo ti na ndenge to betaki to yoko zo to yoko baksa mission mususu rama yaki Ramazan rama wana zakina orchestre ya nani ya nani comme naoni Shockstar ya Ben Yamabo lero Shockstar ya Ben Yamabo ayaki to zuye akwa komi soliste mi bale bangona Stella Homo to zaki mo belé wana équipe na makasi quoi to sali ba répétition to beti na nini na Inter to beti na Inter 2 concerts vendredi na samedi allez dimanche to beta na Nsele ba kufara dimanche to beta na Nsele ba to bakufaki allez to beta le même dimanche on to beta na kermesse moko bozalaki na nzinga so na njili wana na quartier 1 to beta quelques chansons anga le même dimanche wana to lungo wana to beta na la samba wana shora mbemba azao beta lever de rideau to beti wana sili ale semaine elandi to kati to ke braza to beti na braza to lungo na braza to ke to beti na Dolizi na Lubomo na Congo Braza kuna to lungo Dolizi to ke to beti na Pointe Noire le to beti na Pointe Noire ale to zongi à chaque fois que to za le msuto sala réunion betele msusu mutamtazo ba droit na redia za yeka ko répéter tango nyonso boye bakango ke o eza vivre la musique ate o eza linzonzi ngazali musicien aza ko répéter ngo tango nyonso l'air nyonso ozomona akina ona bula ngana ko longwa vivre ate ngana za na vivre oyo eza kaka banzonzi na ngana zuluka wakamna ngana ndenge papa mba apesa nga permission liberté wana quoi ozomona akei na ye. Après quelques mois, aéro ya lisusu, a eu contrat na BAT. Quand on a une fondation ndenge batu bamona aneti ba groupe bango ndenge bandaka. A eu contrat na BAT, to sali tourner ya Congo mobimba ba province nyonso. Na compte ya BAT. Lero na Chimboka ambassade, na compte Chimboka ambassade. So to utika kuna le mso to salaki 10 jours ou bien une semaine so to ye lobi na to la hôtel matonge allez lobi na tongo bon to zo avion to changer mboka to tamola ki penda Congo la province nyonso quoi tombe na la province nyonso et sili nango allez azongi na yi troisième fois zalaki to komaki na décembre zalaki na décembre Noël bonne année redi aye ngako tazali na ndako omunukaka Jagger connaît Jagger atindaki mutu aya yebisa ngai ke tokutana kuna na epa naye toke na matonge redi ayaki kuna tokutana kuna redi auti poto aye biso ngana beka keza masoro so to sala kana emelo ka memyango kuna epa Jagger na komema monga likamo foza papa mbaza na kati po to sala tokene epa Jagger te o foza kaka papa mbaza na kati na longo pe ndako lobi na ona ye pa Jagger to va mukebo redi pa ye to fanika équipe wana poto zako beta pena na bapoto kuna redi amuta groupe mo kuna batu wakasa ko redi sala orchestre mais ye chaque fois zaka ko bakeza orchestre teza nzonzi le to comme na ba ali so papa mo mdatini ye azu contrat le même producteur même son na Braza ye kaka Serge Mayembo amibiso azu papa wemba turo papa wemba nanga pe na ozana kati ya mwana tininga na yo zwabino donc toujours voyager le bina tongo to kende Braza papa mba uta poto akitaka Braza nde to yo kuta naye kuna na Braza le bina tongo pe to sel ba bagage on se kuta na beach it voilà na 1900 combien on a zaïba 95
On a 95, 96. 95, 96. On a 95, 96. Tu comme na Braza, comme il est là, le bilan tu es là-bas comme on a la salle, mon bar monte bêta qui te bandi ba répétition. Tout ça va répétition na ba poko akaka. Mon papa Mbappé à côté. Tu peux s'en monter on a salué du Seigneur surtout. La petite musique bazala qu'on a baillé été pour la première fois bazala ici comme on biso le roi tu zane baraka là. Tu souris allez tu répéter penaï. Tu bêtis Noël. Le 24 décembre, les équipes de Noël. Tu bêtis wana na Pelem, hôtel Moza wana Pelem na Braza. Tu bêtis wana Sili. Tu vas te gagner d'olizine papa m'a habité. D'olizine la ngote pour un mauvais souvenir. On est tu regardes ma vie vraiment moi le canard on a souvenir. Bah moi Pointe Noire. Tu avions, tu es Pointe Noire. Tu bêtis na Pointe Noire et Sili. Tu zongi bison surtout tina kisasa. Naïe papa Wemba. Tu veux dire moi 2 concerts moi on a compte sur la brasserie wana kaka. Na papa mba na ready. Na papa mba y compris na ready na groupe en haut. Oya nzonzingi wana. Omo na groupe en haut ya nzonzingi wana na ba mission na kanyoso na tangela ki wana liboso wana tout le monde tozalaki. To ye to beti de production en Céline papa mba lobi Jagger Pino Jagger Jess a chargé le soin public na lambio l'hôpital boya kozombo na lambio ko kasi lambio na ba nzonzi ngwa ready ya azalaki pe na ba danseuse na ye qui na ba kasi na munene ready so azalaki na posa au salon orchestre nga sala déjà banana mais ko azalaki na bolingo na vie na idée wana ezalaki te po to salaki pe ba succès ça papa we mana ready ya ko sala na album wana il y a prudence, hein. Tout ça qui va succès, plein. Wana kutu na mon par rapport na auto ça qui na papa mana ready. Le gars il y a déjà moi saturé, tout est déjà kuna les beto que na papa mana ready. Les qui moi diminué. Auto que na ready ne kutu zaki pendant en plein makasi. Papa maintenant a bengisi biso a bien okende lobby samedi. Biso wana bengisi wana toya to solane l'inter waza ova en inter mongana yaki mo retard to na komika en inter na sonika na chambre na yeboye ngi dona yambi ngai pino azila na paso vie apasanga papa mba yo zo ele biso to ko sola to zo kita ko tuzalaka wana na se wana zalaka wana na se wana to zo kita biso so wana to kuta anoka wana na tempe na scène arrête chaussée wana nous ba kiti na sancerre le ba bimika na sancerre ayebisi ba nyonso to bino to so na bino bokende kote okuna bozila nga kuna biso to vandi na pino to sola na biso de ka na pino ali biso na papa mba biso de kaka ba nyonso ba ke kuna ba vanda kuna biso na ye na se wana kana na arrête chaussée wana to fa na ye wana ayebisi ngai bon na to sola jana ba Jagger mais yo fa na sola na po yo yebi penda makama côté artistique ezande yo bango bazala bango côté ba bureau lambio ba danseuse côté artistique na chepena motema pana yo moni groupe oyo ya nzonzingi oyo ya ready oyo nous na posa que ekoma viva la musique loko ezana ngo wana bimina munoko ya papa Wemba pour faire papa Wemba hein abina ngai yo za petit nanga ozala na fondation ya viva la musique bokenda bo format groupe na bino na Kester ya Victoria oyebi ozala déjà l'expérience yebi ne orchestre salamaka ozala ne to sala orchestre sika na besoin mingi ya équipe oyo ya sima défense oyo ya sima ba chanteur musu bazana bazana orchestre na bango abandi ko préciser abi manda chante soka lingi atika na bo intéressé soka lingi atika El Paris na e atiki mena ndimite ke alinga kotika Al Pacino soka lingi atiki ngadiada numona bon chanteur musu na babel na mona gondre Marie trop mais ngana zo compter mingi na équipe ya sima ba chanteur bazali ebele awa pino na mboko yo ba chanteur bazali ebele zali tozo monter orchestre viva la musique apo awa na zala so na viva te na viva na poto
awa nazala so na viva la musique te donc nalingi sikoyo na monte oyo koma viva la musique défense wana kaka nde na nango posa ba chanteur basé belé ndenge nazo voyager lobby samedi dimanche bosololi entre bino botindi jazz aleka na télévision ayino lobaka ke viva la musique et ça ko recruter ba chanteur wana redia misa za ki opton bo solo masolo toto solo masolo redi bazana na kina poto utaki bersato yaki to beti mais tant papa mba convoquer ki réunion wana redia zala kité bon redia kité pour nani wani a bengisa ki redité faza la benga kité pour redia zana déjà na vivat a déjà na viva na ya Est-ce y a copie à Papa Wemba? Copie à Papa Wemba. Jusqu'au Pinos à Tché na Masolongo. Que yo edenga pour na recrutement pour na Hollandais. Alors monter groupe. Vous avez pour ezalaka asa la groupe mususu quoi. Asa la groupe mususu. Vous avez donc bino bo edenga yi. Bo salaka appel ka na télévision dimanche oyo ke Viva la musique, ils ont recruté des chanteurs lundi na Bobongo à partir de 9h. Voilà, il y a mon papa. Il y a mon papa. Il y a mon papa. Biso pe lokola ngabele rapena ina ngabe l'orchestre était. Na betana ka banzonzinga, ka banzonzinga et ça va vieux to salango. Vieux pe a voyagé na ye. Biso pe to tikala ki jesa ke dimanche à lobeli yango. Ngana utika palais. Na ba 10h on a comme na Bobongo. Maman ngai la population na libanda ya Bobongo ngabime oligamni nango oligamni nango ligi makambo de quotidien bon o nyoso tout parce que ngana zu papier o nyoso tout asa chanteur acha kombo na ye apesa kombo na ye pa ya Jess simta charger la so publique Jess abandit papa okoma bakomba komba redi azungi pe poto redi bazongi na epoto redi bazongi na epoto plus de 50 chanteurs oyo to enregistrer qui vous comprenez ce que papa malobaki na biso azalika na besoin ya 3 chanteurs wow 3 pour petit na biso asta Paola déjà tuzali na ye mikolo aza congolaise moko ya braza oyemba na baviva mais aza na banzonzi na réunion so aza kozala ti nde papa mazoloba wana azokonte ye mpe chanteur de ce aussi 3 chanteurs puis aza Paola osala 4 chanteurs voilà Al Pacino na position Al Pacino bango so bapasa panzana de bazongi na bamofongo bayika nzonzi mpo babendabenda mo eloko na bango te bazongi na baposition na bango baorchestre na bango na bamanda wana batikala kokoma te bachanteur nde oyo toyebi te omutu bayaki wana ozomona 50 chanteurs plus de 50 chanteurs tobandi test na kati ya studio ya Bobongo bayebi nte maviva tosali test toye kozwa bendo oyo toretenaki tozwi bendo tozwi pompo miyake tozwi te bati bacheko te tozwi pompon ebendo pompon na ibos bachanteur misato oyo tozwaki nyonso tu wana so 47 quelque wana toyebisi bango ke boresir te esili lobi nango tobandi po dans quelques jours vi akoya mpe lisusu mais toyebi te soki akoya na nani bi akoya ye moko bia nini bacontrat na ye asinayeka ya babrasserie wana aza courant makambo nyonso tuti le tozwi bachanteur wana nyonso tu misato jour ya suka afale tosala répétition mpo vi alobaki fo tobanda kosala banzembo lokola tozwi bachanteur ya sika okomprendre fo tobanda kosala banzembo lokola tozwi bachanteur ya sika répétition suka eza lelo so répétition wana esili tobanda korépéte na sèche baguitare sèche epai ya bajager na matonge kuna po tosala banzembo masika basala yango na basèche ezalaka bien po tozali kaka contact tozosola tomonde eloko ya sika ti dernier jour wana namonaka chanteur moko aye na mokanda colonel jagre moto atindi epa na ngai komono nani o komonanga big zas oyo baza kobenga kadogo big zas chanteur moko big zas bo bakobenga kadogo ateste ye azoyemba mpe bien ye mpe tozwi ye
ali lobi na to bandi ba répétition pa ya Colonel Jagger to bandi ba répétition to sala banzembo après quelques semaines wana ba 2 ou 3 semaines ouais via ye te na kata ba répétition na to sala ngo te via ye nanu le via ye ayena Stino na ready ayena Stino na ready to betu mo lo mo boye ya ba brasserie wana sino na ready bazungi na bango via tikali to soli to sali per yena via zongi na ebiso tikana so to continuer ba répétition ozoma et to ça ba répétition via sengi band banzembo po to ça banzembo sika to ça banzembo sika interprétation to wangi na déjà calé ya banzembo viva tout oyo to ba robeta banzongi banda radio wana to sali banzembo sika asengi band to tindele band wana aponi ba chanson atindi maika aya po to sala studio a biye moko dans quelques jours azokita maika aye tant maika aye avec un studio démontable ayaki na awa azibilo mususu a installé on kana bobongo kuna poto utiliser ba boîte ya bobongo tant to bandika ba programmation ba boîte wana na bobongo tellement bato bano ya trop yemo be faire ça yaki déjà abinde bato ya trop bato travailler bien te po eloko ko raté te eza album ya liboso soko raté mouvement ngopé et au simba te ozo mona photo que na place moko ya calme bato ba déranger bisoté aye ko boule basoli na ndiai obi ndiai Kongola Brazzaville andi ngari basoli na ndiai toke na brani na Brazza ni studio ya Brazza ya munene wana ya kalana ba pia ya ngome to utiliser ka bekuta nango maika installé tozo hotel ka côté wana kaka maika installé ba bilo na to utiliser ka écoute nango ne to sa ki album wana ya liboso wana za na ba jansi mama ye donc ta beta base ya album wana yo boyaki mélanger goche mukoka ngai maika pa cha biloko travailler biso to travailler ki banzembo wana do maika e kaka so moment ni parti Pacheko yaki eloko anda ndé bon l'air to comme ko répéter par Jagger l'air to comme répéter par Jagger nani Colonel Jagger ebsangabi petit na yo leki ya masa na po modeste modero fait modero ou akufa pe son âme masa na ngai grand frère ya Pacheko mo pa ba Jagger ezana digba baba lo elandi bukei nde baba ba ya pati pa Pacheko Jagger ebsangabi moni petit na oyo leki ya modero ngabi leki ya masa azolinga ayemba mais grand frère na ye alingité nous avons grand frère alingité faut attendre ba chiki poza maye na chiki asala ba chiki asala musique te nous avons ce qu'on ninga zawana yo faut sola na grand frère na ye po alinga musique so répéter sili grand frère na fa na mina liboso ba febi mombale wana pe son âme bokengo sola ne kwa za masa na yo leve répéter sili na keit tukuterpena modero tubani ko solo la asomela mo eloko omela tubani ko solo la petit wana linga sala chiki yeka muziki bona boye ngape na aki musicien ba Suisse kuna na koma banzo mela ndele ba chiki ta lelo na za cadre ya linka minga na zo linga te boloko yo zambu chef na bango kuna encadrer kaka talaga soko européen ndenge ni apesa accord lobi no le to répétition nani ayete ngai bo kendo somba de bière bongo ya aka somi 2 prémices apesi ngai na 2 prémices mo na apesi ngo Jagger nga mona meli moko banda ba répétition OK voilà tozokota bien na histoire Victor nouvelle écrite comment on une nouvelle écrite uta comme une nouvelle écrite papa m'a sali orchestre vive la musique yakin vous comprenez ce que comme bena muso ya la guitare zako luka bendo ayeko bimisa nouvelle écriture bendo mtabimisa loko wana nouvelle écriture comme on est ya bendo do linzaka sika mutaza bwaka linzaka sika do nouvelle écriture écriture na lingalo pena solo ya linzaka ya sika bendo ndemta
apesa ikombo wana. Bendo apesi kombo wana, mais pourquoi lelo net dans l'histoire tout le monde dit que nouvelle écrite Redi Amis n'a rien à voir avec la formation de cet orchestre. Mais pourquoi les gens, nouvelle écrite des orchestres Redi, papa Baboto la la commission orchestre, pourquoi bah interpréter bon? Nous sous-sauter, les orchestres Redi, bon, en fait, pourquoi bah côté ça comme Redi qui a qui promoteur orchestre alors que si on a dit bien, idée où t'es na papa mais yoni mutu ou 25 structures. Bon, ce qu'on a zawana Redi, papa m'a déjà la poto, ayebaki déjà. Redi a petit na ete epsaki kaka mon groupe opo ba mon ba ko filmer Babylone so to betana Redi awa kuna poto ba ko talango ozomona siko lokwa ya travailler na viva faut expliquer bien na eke na salle na orchestrité ozomona izaka nzunzingi na sa promotion ya ozomona ozomona via yebaki déjà papa mba eba ike orchestre wana eza nango orchestre Redi asali orchestrité eza nango pe na kombo vivre la musique te ezaka nzonzingi a mélanger ba musicien musuku bazana na ba groupe mususu papa mba ayeba kyango yele kola koma na afanda ka moni wana orchestre ngozo beta bien surtout côté asima allez abulela ngoti tanga ye moko to beti na ye ayoki pena ke awa allez abulela ngoti biso kutu na idée wana te abolelang bon pas distrait mais Redi mutala qui style na posa ya ko orchestrité so zale batu mususu ba welisaka ndanga bamba mo na komuna mouvement na ngamoko apesa ngo be komboti ozomona yekutu le contraire et comment qui premier voyage à nouvelle écriture ezalaki wapi et comme une nouvelle écriture hein avant que na poto comme na orchestre premier voyage ezalaki na Guinée Conakry premier voyage ezalaki na Guinée Conakry pour autre voyage na Redi ba Brazza na papa ezalaki na Nzonzinga Redi que nos groupe na yo wana oya accompagner yo wana aya boto no sala copa na Brazza tina Pointe Noire ezalaki ndengwana maintenant comme pena nouvelle écriture na kansi bato bamona ba clip ya album ya liboso na piscine moko boye ba danseuse bazobina ezalaki na Guinée Conakry premier voyage y compris na Redi na kati ya nouvelle écriture vous comprenez hein? Y compris na Redi hein la kati ya nouvelle partie de l'orchestre nouvelle écriture po le kongo uti netka nzamba salaki euta na ye nzonzingi ti ekobima vivre la musique nouvelle écriture ti l'air to kenai na poto nouvelle écriture so ezo beta Redi abandaka papa mbaya koti soki saja oyemba na papa mbana ba janio to osanga do Redi aza ko yemba ti na poto ba voyage nyonso pendant 8 mois osaki na poto partout to za okende ka na musicien moko ya vivre la musique ya poto ka Redi ata awa soki o papa mbaye to betelo mo on inter ba koma papa Wemba et Redi Amis et puis na se ba komi nous vivons la musique à nouvelle écriture donc via za utchakaka Redi pe donc avec la likambo Santaki kaza soda azobunda bien aza un élément très important pour na yango apesa ki wana na ndenge pe ya bomotoka mutu aza reconnaissant na ko longolete po loko yo soke bimi beza yende mutu abimisa idée ya nzonzingo nengai na botoli yango te mena yo profiter na commission orchestre voilà pour ezalaki na orchestre pour so Redi alobai ko eza orchestre na est-ce que papa mba lisusu jamais so Redi bina sala yo la sala orchestre na ngamo ezala kuna na kini comme na hotel bona est-ce que papa mba nga ya susu ko comme ça ngo vivre la musique wana ngaza botoli yango papa mba nga ya pe soute mais siko oh il est biso parce que tu es au tali solo mususu to si sali solo nouvelle écrite évolua yango kufti le papa mba kufina nouvelle écriture on a malgré il y a eu des départs et des récré mais on les a en réalité orchestre et tout batu balonga batu ba kotaka mais Redi Amis parce que nous expliquer parce qu'on a compris que même mon vieux Chakou Sumbu na kati ya Suisse à comprendre que Redi Amis il n'avait ba qui pena la bolongoma Redi il aimait beaucoup Papa Wemba mais à quel moment Redi a abandonné qui Papa Wemba pesa qui pour nani quoi abandonner te mais kolongwa ko se séparer na vie na bon bah c'est séparer qui pena te hein
tout le bagage que Redi, comment il dit Redi a faire sous partie na vivre la musique à pénal sous souté a comment il a groupe na ye à partir kaka ndeto ya une nouvelle écriture wana il sala ki neti Redi a comment il komona neti ponanga na mona on neti papa mba on dira comment il komona ki ba Redi ba comme déjà capable ya ozali ba koli ba comme déjà capable pe ya osala pe mwelo mo pe na ndenge na bango moko ozomona ata bazosangana ele moko Redi pa kozala pe na groupe na ye pe ozomona papa bakome kosentir akome komipesa mingi na bapeti oyo ya nouvelle écriture omoni Redi aza mokolo ntango asentir ndenge wana le tokende na voyage na poto tokomi kuna mwelo omo esalamaki ya bien te oyo papa oyo mbape akanaki yango te ndenge nga namonaka a partir kanda te mais déception Redi amona on est déception amona on est déception ozomona amona on est déception na benda na kala no monter mouvement nanga moko pour to voyager to komi kuna nouvelle écriture ça vivate na poto pe vivate skoyo nini producteur a organisé un concert kuna nouvelle écriture nezo kende na vivre la musique to bana to bete sika moko abensa na ba mewe première production premier concert ezalaki ndenge wana nouvelle écriture ye na vivre la musique ya poto to bete sika moko na Paris sikole to komi na Paris to vandika boye concert za lobby to baka ba exhibition ba biote échanger nouvelle écriture et beta souté viva ya poto kaka mutu et beta bon mon ko ba to ko biso to yebani tellement trop to yoki déjà ba soupçon que batu oyo ya o ba pesa ba idéologie ya mabe ba pesa idéologie moko mabe pa papa Wemba si ça la pena bo si ça la pena na lubango pour ils allaient comme salama et les cas donc ba ici papa Wemba que nouvelle écriture ils ont un impact moko awa ya osanate ne ba ya afu beta concert na bango ya bango moko sansa bango na viva te ba ici papa Wemba ndenge wana papa mazayine na idée wana te ba proche na ye kako bazazala na ye ba petit na ye to ba songi kaka iloko wana isala mabe biso loko to wana biso tozana sima ye patron na biso tant na biso boya te bon so ba mona ta mutu moko te ba mona nouvelle écriture ngo e ya kité et au sala bien te ba sango kei ke nouvelle écriture au beta te papa mbalobi bendo na pompo bino mbare ka mutu bozana concert po ba ozila bendo ba pompo ozoma viva poto bazala na bango kuna bazila ba mona ba bendo ba pompo ba mutu ba yaki ba pinosi ba nouvelle écriture ba moni disiko deux personnes ka o papa matindaki concert beta misiko lokwa ba sango se kendeke kuna sango kuna za kana phone kaka oh tokende te nouvelle écriture beta na ngote comme viva ka ya pamba il foiré conseil simbati ozomona producteur sikoyo asepela te akipira muta papa mbako to pe akipe mutetela atomboki bon eza ba vérité o batu ba yeba te mon kama solo photo lo bango kaka photo histoire batu fo ba yeba ndenge nini ezala quoi à partir de la déception pour ngaza muto akati pena déception a Redi et bandai na voyage wana ya poto dès le premier concert on a m'avait déjà papa Wemba babunda yikutu na producteur après concert papa Wemba bon là c'est que ça va batu ba muke biso na palais makamno zo le gala ba benga biso ba fond ba biso kutu ndezali producteur na papa Wemba danger lokola et foiré pourquoi concert est foiré producteur na papa Wemba danger mais c'est papa mazo banitala oza coup de tête ko koya oza coup de tête ko net gage a chefe producteur coup de tête producteur ngobe akoyi moi la tongé affaire est grave producteur a porté plainte producteur a porté plainte et puis ba pesa raison justice pesa raison ba samba ba pesa raison papa m'a dédommagé bimisa bambongo abimisa bambongo ba conseil à mabe parce ba conseil à mabe ya batuana bon après lisusu batu bakomeye ko ça net ko appuyer ozo comprendre ko appuyer nouvelle écriture quand
quand mususu ya batu na nini na vivre la musique ya poto bazali côté vivre la musique ya poto ozomona quand mususu ezali côté ya nouvelle écriture siko ba prochement ba ya pire bamba ba pire petit na ependa net click na ye quoi ou bazala kuna bango en tout cas la plupart bango nyoso tout ba comme na bango côté ba nouvelle écriture ba comme ba pouye ba bondo ba pompon ba ni polémique comme ça mané tout nani bendo comme une comparaison bendo na redi ozomona ya botaki mo lo mungu boye yelengité ça yelengité bo ti mutu moko ya organiser concert mo na Paris on to beta to kende na redi o Belgique o Allemagne o Suisse to kende na redi viva la musique to beta na ensuite mutu moko mo na ngoza mabe a organiser concert mo na Paris a organiser concert mo na Paris to sangani biso nyonso tout to beta sika mo mais déjà c'est kende déjà mabe. Voilà. Et qu'il y a déjà ma baie par rapport à Yannick solo là qui mais je pense que on a tout va comprendre une licence il y a une nouvelle écrite à évolution on est ni ça m'a dit que Redi a bena pour ça na mupanzi malobate suzengai otile pe de utaki kuna papa mpe bakabana na Redi te fona comme ça on tina suka bakabana na Redi te papa Redi azalaki na enano biso pe to zongi na biso voyage comme ça c'est 8 mois tozongi na biso pona ngai dongo na mona ndena lobi azalaki déception na zai koloba kutu na bosana lo moko les seuls musiciens oyo ya vivre la musique ya poto tango nouvelle écriture comme on azali ko ya tina ndaku oyo baloelaki ba musicien ya nouvelle écriture bazali ko vanda ezaka Redi pour mesana na ba toana biso trop bani donc eloko ngo ça na ngoye mabete ndenge komaki ne ba to ba papa botolaki ye kutu akoma su na kati ya eloko ango akoma su na kati ya eloko ango bon et osa l'air to longo poto to zongi to ye awa suite ka ne ba mazo le kana kuna na ba songi ne ba mabaza ko puye bendo ba na mona yi pona nga mna ko puye bendo ba kuna ko ba puye bendo na ba tubele ba puye na bunli na soutenir ye to na ko soutenir ye ko soutenir net bazo appuyer ko mutu moko aye il faut pas soutenir beaucoup et ça il m'a bien bon ko soutenir na ça c'est comme neti on dirait bazo kitsa Redi neti ye bazo remplaçant mo valable comme net ba polémique moko neti ya ndengwana obe salaki ke bendo pe lerto ye akomaki ko loba neti bien te bato bayebi ke ye ayemba neti Redi ba tuna na télévision babio yemba ni Redi awanga nyango alobi ba vona ba vocation wana eza marai mutayana ngo ok tout yebi ke biso tout yebi ke bendo yemba ni Redi ozomona pesa bendo net moi te ti wana e utaki kana ba tu mususu ka ya ba proche et après pour na de Redi suko acha mpanzi to suko wa bon yanga na zolo bat Redi tant to zongi awa les to zongi awa biso ko ne ba répéter wana sikoyo via sombi ba instrument to bani ko répéter na molokai to monika ke Redi a yé ora ya ndeto répéter na molokai ndeto sanganaka to yiko Redi a monter mouvement azo répéter na la samba on comprend place isala pena ke Redi azali susu na bisote amo répéter na ye na la samba ngako tunazoki yango neti na mona ki yango neti bon azo répéter kale msuno orchestre na ye malgré déception banini na mona ka jour msu na parler nega bengsa nga atini batu ba benga ngai na ibona ko mona kuna na ko so elo ni nango le na ko muna bo ba ayipsenga bio no to sala ba répétition awa pour les rona nouvelle qui te répéter na molokai ya zo répéter na la samba botanga bengisi ngai na kena ko le oni a bengisi ngati na keyi kuna to na ke kuna bon ay tungo bon elo mozo simba tena ba petio na jusika awa yo mekana nu bon côté simba quoi na travailler bon na travailler bon ka mon kaka ba interprétation kaka ba za beta ba juste c'était na l'accent il m'a uta beleli abia chef Pino ka nenga po benga nga chef Pino abi chef Pino ka nenga yeka lelo na moni musique yango échanger to sliper to kaboni nga kamati na nga voiture na yena ngana na moloka ekone répétition or que ba songi ba mona kinga kuna ti ndenge na ko travailler na bango na comme ka bo ba fonisa na pembeni o yo ndenge nini
Redi akimi biso aseri mouvement côté kuna yo to travaano awa to yisuzu o uti kuna o dirige yisuzu kuna un pied dedans un pied dehors pour Redi asali mabe tozane na viva akei asali su mouvement mso ngolo ba alongwe bon yo olandi o zalia o kozala de côté te ou bien kuna ou bien nga mona communauté d'affaires mo boye lobi na ngoto yokana ki na ya lisuku na pa na ye ngala mona kana ko idea moyena yesu ku pas na ye zakite bon Redi kutu asepela ki na ngali soute pourquoi na ye soute mais a comprendre ngate bon après to yeko se comprendre voilà après be o se comprendre sikoyo na ngambu na yo po otika nouvelle écritanie ne le kana yi bon moni ba biso to mesana kaka ba utiliser ki yo ne na lobaki denema wa ke soko utiliser ngai après mona ka orchestre ngo pe ou bani ko boycotter orchestre ngo pe ça neti so ça neti longoli ngabo bon balongola ngate na nouvelle écriture omoni kaka ba déception ka ndenge Redi longola ko na déception ngape déception de sala ke na za écarté pona nini mingi tango to komi na poto o bana kala so to ke na poto mingi zalaka ba maso bazala na poto so ba moni ba mise ba na poto ba pesa ba ngo conseil kima na yo tikala kala le woni do poto yango to so kende bona bon ngazi kona ko kana ngo tika tena mona na musala na ozonga ti na ozonga bosiko ya nouvelle qui tant to kendeki nga moko penza bona kati ya train papa mba bengi ngai le ka train de marée to zo kende na kanti Londres ou bien Suisse comme ça a telemi abenga bi Pino Lambert to kana so na restaurant to ki biso 3 na restaurant sombi ba damage to bani ko dame bon entre temps ngai ba vie oyo ba proche papa mba ba sa na bureau vie nani Muchen Bayard de Muchen Bayard de Munich paix à son âme na yaza Bayard de Munich ezukuma na yaza ba ba fina tout to banda ka ba viva ba mo na nga mukolo vous comprenez ba o pesa conseil ba bibo pino moi déjà na so travailler ba plutôt déjà mouvement de se vandi yo fotika na biso yo tika na biso awa po bango bata vivre potote yo tika na biso awa to travailler awa po awa basi se bena sira zala te jo mala utaka Bruxelles aya ka po moni azana mukanda yango betizaka ba basi mso bazali abana mukanda te ngato tizaka jo me azana na droite ya vivre te lokwa yo yebo fotika pour na voyage en scolaire to na restaurant via benga biso na via nga bivier ngai na moni génération nga zali a orchestre pe zali a vivre la musique ba masa no pe ba bina ngai ke na tika na to tra o masa no na bombeleke te na tangi kombo ya Bayern Munchen na tangi kombo ya Yazaza o ba ntu mema kio ba ntu ba ro ndengwana ba ntu ba ro ndengwana etali bangota tozonga kin après 3 mois on a contrat musupe susu ya 8 mois to ya lisusu wande o ya ko tikala encadré nanu ba petit to umela te parce que c'est un contrat mususu to sala 8 mois to ya le rwande o ya ko tikala to keki to saka 3 mois to zonga 8 mois yonde o ya ko tikala mutambo fiana bina te ezali mutambo te ngala mona yone mutambo te na ndima kyangu ozo bra po na nga réputation nga be bate autika ale msuko bela pino kima akuna bana o tozo yo kayo deja mutu ba robaki na ngai ke na Suisse kuna bazoli nga bakimisa yo ba peso ba conseil o kima kaka autika la kaka bona bonga ba na zonga kaka na lingite ke ikoma opino kima kia bo poto ngoto yaka na bisole msupe to sa makazi ka un jour penza ba sa kaka na ngo yaka wa je si to zongit le to zongi na ko za déception ya liboso na retour on to saki escale na Cameroun à partir de Cameroun to zela avion pour to ya awa na moni Lambert ba moko lambio to na réunion moko a ça réunion via tindenga lika moko boy réunion ni na on to vandete via ba na ngai to ça réunion so to comme na kimi na molo ko to déjà na Cameroun photo ça no kaka via ba ki bo ba pino batika la na bureau pino za sous chef d'orchestre c'était ndenge mo ba via ba na ngai chef d'orchestre et comme rama on vient le bain ngwana bon voilà zilite comme na kin te bona abi lamso comme na kin mbala moko mo to bango za te lo to fana lo ko sala ate nga fa kana bimisa nga me vie fala ip sango kuna
point na sala ngwa et puis c'est déjà méchant mon bon pourquoi faire le ben en bon total là ok to y après 3 mois puis voyage ngo y mais ba changer comme 45 jours mais mutu mususu producteur on a changé o yaye mois mususu mais na 99 wana kaka oya 8 mois comme mois mususu producteur mususu a dû pour 45 jours vie pay aye alobi ono pino oza nka 45 jours là yo kenano ba poto tika ba petit ba kenaba talaka 45 jours oya 8 mois na nde yango wana nde siko ozoma ba kipe 45 jours tango ba ye ko zonga après 45 jours wana igumela kite bumba bendo ba ye ulongwa na ba rama ya ma déséquilibre kotaki ozoma ma déséquilibre kotaki ko ba biso to zalaki to sala kaka pour que c'est et maintenir ozoma pour que c'est maintenir ba mission so ba kotaki wana to se maintenir bon et au salake faut voyager en soko ya 8 mois ekoki to signer kutu nga kuna na voiture na tekaki yango pour tozokende nazokende beza touronde ne via promettre ina na kesi kona no vanda na poto ozo comprendre to signer pe ba formulaire ba visa tout banini liste yé o via salaki comme on a zate biso so ba mikoro to zate kala mbe pour ba danseuse ngai jageri chari gesto zate nga mwene wana sepete na yana zui jagger toke kuna pa nani dido senga mtaki na liste wana na bisi bo ba sa vie bona fe pa yoki yango je pa yoki yango ke pino kutu ala libo bona o azila kaka nena prometaki azila kaka bon na ki tellement fâché baki ndesu 8 mois nga sina teki pe voiture bani na vanda bano boulé ba keia bano boulé na bi bon et c'est le monter oncle na mo na luka mo na voyage na ndena na mo via mo salanga ba je na ke nesko na kine poto ngo ya mtalo balanga kuna ona kimaki azate lokwa na pe na mbongo na teka yi voiture oncle na pesa nga mutu mo boye a faire voyage ba tuna Abidjan mo za ba vérité fona lo bango parce que tu payes bon ba bato ba yebaki yo ba posa ba neni ne olimwa to bandaki yango neni nazaki soute ndabenga na ngate bonaki de suite là na bine wana na voyage oncle na pesa nga mutu ngo ameminga na bicha bo orkaza na bato musu atika kuna tanto kendeki wana na kuto bato musu ba na braza amebiso beto kuna to combien belé mutango abio zila a voyager à faire voyager 2 personnes aina kin azu bato musu aina bango azali esquiver mo boye ti akoki na ete akima na ye bato kuna na nga pe compris na zali na kati mbongo na ngai. Chers amis internautes, donc nous avons suivi nous tous l'histoire des nouvelles écritures de Papa Wemba Nengeni ne Bandaki, toujours précision lelo implication à redire à Missi na masolo on est parce que biso so na confusion na apprendre les lois belé dans la bara mauvais pinos après na temps tout ça on est miso vraiment na va na parce que même ngapé na oye kolanzo apprendre l'histoire de binope aux autres à travers le monde en nuit to comme vraiment nasuka lisolo na biso il y a encore des choses il va encore nous dire concernant Papa Wemba masolo mususi ya sika izali otobeta nae na mikolo roya rester branché dans cette émission mais pour na concernant leader ya Papa Wemba neni Papa Wemba a influencé génération na puis ba génération elanda par rapport à des marches na vivre la musique to lobela ngona ba émission roya mikola sima melelo na passé micro na mon vieux Pinos moi quelques dédicaces na ba roya yo et puis ngala des annoncer émission. Merci beaucoup nous pesanga parole ya suka na remercier bino mingi bon excusez nga omoni nga beta masolo ya lokuta te na ba vérité na bina mwana nzambe na mi benga siko les racheter pino c'est les racheter des dieux na ba vérité on a le bina bino oyo et ça les passi bon alimbisa ngai na lobika oyo salamaki yango nazo remercier batu na ngai na kati ya Lausanne on tous na Sumbu. Le commandant Tsumbu. Chaque Sumbu, mon vieux, chaque Sumbu, je confirme. Le commandant. C'est ma mère Kabibi, hein? Mère Kabibi, maman na Yohane Tsumbu. Et puis, on appelle ça Sumbu, on appelle ça sous remerciement na petit nanga Kisuuta na Misha bango tu bazana kati ya Lausanne.
na pesi susu na Lausanne ka na pesi pire petit na ngai vrai chéri do makiese na kati ya Lausanne. Bon surtout que na Paris nazo remercier lisusu Arlette azana kati ya Anthony na France. Na remercier Arlette, na remercier cousine propre Hortense Lich Oumela na Belgique. Nazo remercier petit na ngai Matibi Keka la tigresse Matibi Keka. Nazo remercier lisusu petit na ngai Claude Tembe toujours na kati ya Belgique. Nazo remercier lisusu Elodie Lipasa de Bruxelles. Nazo remercier lisusu Tina Sécologie na kati ya Bruxelles lisusu. Nazo remercier lisusu Chimel Makoso GPS na kati ya Bruxelles kaka. Bon, na remercier lisusu pire petit na ngai na bien les silencieux ba ye bureau ya États-Unis na bureau musu na bosanité vrai chéri Ani Bosenjo petit na nga bodina basalame ya trop na bana ya kitoko mibale na batela bango kitoko bo umela merci ya trop. Prochaine émission to kotala to lobela lisusu to lembate makambo masolo ezebele o batu baye barate masolo ezebele o batu baye barate toza na bibliothèque na biso wa to continuera na ye. Je pense que émission yo bauta wapi te sabno que tozonga to lukarato kuzonga na source place masolo banaka comme toza pena ye comme bibliothèque na biso donc de temps en temps bo mesa na émission yo bo mona raye comme invité na biso to betarani masolo na PCP. Merci nanga na bandeko tout botal émission à travers le monde, la voix du peuple yango toujours continuer malembe une année déjà la voix du peuple kokisi déjà donc nabino grâce nabino neto komi na une année toujours elo mo to sala to lip sabino na mikolegoya. Merci na Parouze et ça au caméraman assuré Asira Kibilili. Merci na Facile à garer. Merci na Mouvier Kumu Apap motema mereve Kumu Apap namoni ambassadeur Mosinga place aux api na Suisse kuna motena yangwana Junior Mukuna maître Toro babi Junior Mukuna maître Toro contrôler ga ba faire de toujours continuer. Merci na Franck merci na Jeffrey Stemai Pombolingi na mwasi na ye Karen Biselele babi tozo fêter anniversaire ya mwana biso Kenaya akoki 3 ans. Kenaya bon anniversaire okoki sango lelo samedi bon anniversaire na bike bozo sepela kuna na Canada. Kenaya bon anniversaire. Jeffrey Pomolingi balbi Stebayor masananga ya ba depuis bakini yoyebi tolia balipa tolia to souffra na bakina wa Jeffrey Semai Pomolingi yoza ya kati Axel Bixelele Karen yoyebi place to banda to beta masolo akati. Merci na bande retour na bosanité mon ami Adler Aglator na kati Angleterre wana pe Adler na bosani ota Aglator yoyebi de tous les temps de tous les jours ya kati Emilia Gualdino mbote na bino tu botali émission to monani prochainement na ba différentes choses na biso awakaka na kati ya la voix du peuple. Merci bye.